moto wana ezokutana ndozomona ba flamme esali ezopela donc ba place sokomi banzambe bakomi 4 5 ndomonaka moto ayebana te na nzambe ndomona des autres bando ya banzambe siko bakoma bundana do yanga fa bundana yo ayopa bundana ya nani abundana ndomoni bao baza faible nde baza siko yo ba garant ya ba retomber ya ba réalité biloko. Merci beaucoup na Vincent Tuluzi. Donc Vincent Tuluzi, merci à toi parce que nazaki nazoki appel Vincent Tuluzi mutabenge ngai. On a bana des chaînes, de bana SB puis basali siko les abako. Oui. Donc voilà et puis des captures à tourner dans les abako. Mais yo iba ki yo mo iba ka Vincent Tuluzi mutabenge yo. Donc kuna ndio mona réellement qui non. Non. Même tabina chambre ma moko. Que bon à présenter déjà tant bien na téléphone na qui ça tournage ya mams. Ah, audio yango. Maman étoile, est-ce que si ba tu poigner na tête? Aïe, c'est un samedi na lundi, c'est qu'on a évité. Il y a mardi, ça me sous samedi na lundi, mon sous. Ça dit, na on décevoir ba tout oyo, ba sali be mission contre nga, ba le bi oyo yo kosi bango do tche, ça dit, o memi ba nego wana tout na lipulu. Tu vas benga ki opé na Vincent. Il peut Vincent ta benga ki. Et pendant que ça banga te peut-être pour la bino ba comédien ba benga bino na Vincent. Bon, na habité kuna so ba totika makala, na habité so Vincent bateka makala. Na habité so na SB bateka kwanga, so bateka bikedi, to bateka ka fumbwa na habité. Parce que batu nyuso basala ka théâtre. Nyuso musala usa za théâtre. Siko ngana za acteur. Ndena za bu ngana za acteur. Siko na habité. Ilo nini kolongola ngai. Soki na jouer film ou za théâtre za métier nga musala nanga. Théâtre za plateforme, toujours za plateforme. Oyo batu nyuso. Même makambo masanjo za pe même na ba fanatique na biso. Na regretaka muke neloko moko na regretaka ezaki tango to yoko banda ko mususu bayina ba chaîne ba télévision comme non soki film esili il faut to lobaka to bisaka ba fan bo ba fan soki bozana ba suggestion ko lobana biso bo lobaka na biso soki bozana ba défaut bomoni bo sala place to bana mabe banda wa mais biso bato to bina ba cassette na ba CD to yebi ba réalité bisika to uti c'est pour cela on monte tout monde en mususu moi ko le déjà ngana bike mama ito laza artiste comédien congolais talentueux aza reconnu donc déjà scénario zo senga il faut jouer moi na Congo nyoso benga sali film donc aza libre retourner batomi balolo bana bauti na ndako moko bana instruction moko batomi balé balani batomi balé batu bautanga banana ngwa batomi balé batu bautanga baza bauta ndako moko bana instruction moko sila na belfi sila na belfi bana instruction moko bag na mopo longoli bag za ba mfutima ne zo landa ozali na bag za te nyonso ba mfutima ka landa spiritualité dans spiritualité côté pe na libala na yo ezokota partout oni ngapena na zolinga na zo ngapena DiCaprio ya kala parce que ebinen viki ko installa ka vi na yo na télévision viki ubenda pe banguna batu ba comprendre yo batu ba zo pe porto luka ko détruire yo natali vi ya mutu mo bibeleken na musala moko parce que pendant tout ya vi na nga on se mutu moko asimi micro pona 1 seconde afiki carrière inoso wana akitisi yango aminimise yango asakane nango parce que biso moto pe saksi wa et puis na o remarquer ba te bele pena balinga libala na nga kufa Mama, if love is crazy, love is funny. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Na zana nouvelle ya malamu ya koyebi sabino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout
motu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto nazala kana esengo mingi ya kozala liboso ya poste terre na bino mbote na ba nyonso bozali kolanda biso de partout tous les 5 continents. En tout cas, vraiment, dans les sengo. Na betaki tourmo quelque part na keko luka muninga langai na ekuta artiste comédien moko na ndima kité. Na mon ibuto lamba. Oh, ibuto lamba. Vomba lamba ibilo mwa kitoko amba kifungwa bacha kambanyoka bacha na mwa nini wa vala poso ngombe. Ibuto lambi. Sikoto na zolia na mwa kwa na olia na oseka. Na mwa kwa na olia biloko oseka. Malamba est quand même bien. En tout cas, ibuto siko zali bambote belé na kamwa ndo lamba kia. Vraiment, merci beaucoup à Luizombala, les grands mannequins depuis Espagne, pourquoi pas la Donglish, otali moi ça continue mais maman motema monene depuis Irlande. Sylvie Biadia moi aux États-Unis, azala kamuninga na yote. Oh là 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 là, Christian Lusakweno. Merci beaucoup aussi Kabozali. Igo Sala, motema nanou, merci aussi à Esther Mayangi et Sika Bilengi à Charlie pour tout et Fanda. Merci. Les Bozali à Kosepela. Na Mbelbino, un artiste comédien et puis serviteur de Dieu. Il s'agit de DiCaprio. DiCaprio, mbote na yo? Oui, mbote papa Kiavu. Mira. En tout cas, on a eu plaisir au monde. On a la tala. Ouais, certainement, on a un plaisir. C'est parce que je connais que Belé. Oui, je connais tellement Penza. Je connais que Belé Penza. Na luki, mais oh, Zana Bandangungu. Oh, Zaboy. Oh, ah. Oui. Alors, comme Makasi, bonne tension, ça va? Non, c'est bon. Tension, c'est quoi, ça va? Oui, tout ça va. Oh, il y a mon ami qui en tout cas, ça va. Ça va? Tout ça va. Ah, ok. Ah, vraiment, merci. Boni Moussa ensemble. Oui, Moussa les autres tellement bien. Ça les autres tellement bien. Il y a des difficultés, mais comme nous sommes dans la cam, Moussa ensemble, nous sommes dans des difficultés natanango. Mais pour le moment, donc en tout cas ça va. Par la grâce c'est Dieu, nous sommes bien. Na Moussa ensemble, des difficultés, il faut surtout beaucoup de nango, hein. Tango kambaka batu, tango sambela batu, ils ont des difficultés beaucoup de nango surtout. On va difficulté, Moussa ensemble, ils ont mis kaba bandimi parce que même ko boko la mona c'est pas facile ko boko la mona ya bien zala ko buti na dibumu na moko ya ndako za différent c'est même mona wa uti et pas na bango ayena aja ki mukolo ko zongi sa yesu ko zonga na kibo bébé po banda ko orienter en tout cas ça vraiment et loko moko ya facilité c'est pour cela yango wana ba difficulté makasi mingi zala ka na bande ko tozo kamba bango et puis l'église et évangile sera gratuit, mais l'évangélisation sera finance sera mbongo. Nous prenons des matériel, des activités, tout ça. On a pu rendre absolument difficile. Appel des fonds. Voilà. Donc appel des fonds de l'église. Oui, parce que l'église il y a $10, na $20. Et non, il y a $100. On a profité là où ça va tenir sur l'ambition dans mon kili. Ça veut dire l'église des réveils, ils ont l'église catholique. L'église catholique, elle sera payée par l'État. Mais l'église des réveils, ils allont vivre qu'en abandon, dans la cotisation. Donc, via l'église des réveils, donc via l'église des réveils, vivre qu'en abandon, dans la cotisation. L'église des réveils et bikaka. Donc, l'église, il n'y a pas de réveil, mon église kaka. Bikaka, dans abandon, dans la cotisation, dans la bandemi, ou va pambouami, zamba pamboulier. Et azi musala moko dime na ye aye opesa action de grâce na ye ndeba église de réveil nyonso ya mokili tambola bon. Mais tout le monde a appelé que l'église de réveil le bino de pas ba réveil surtout
motema maka milimo mingi ya bolinga milimo mingi na kata milimo ngo to mona mwa maka mingi boko mwa ko dévier ngo. Oui, na mokili batu nyonso bande moko te na mitango nzambe asali Adam na Eve so makaki omona ke Eve asumukaki abebisi nzambe ntango Adam Eve baboti Kaya na Abel moni Kaya azalaki na motema ne Abel paki na motema na ye. C'est ça nature ya mutu. Donc nature ya mutu eza normal tobotama kobotama mpe na kati ya famille omona bana na bana libumu moko mama otamo me bayinani mpe mbote mpo bapesanaka te. Donc voilà eza wana eza nature ya bomoto. Ok, tout sur le c'est la spiritualité. Spiritualité, c'est quoi au juste? Spiritualité. La spiritualité, c'est la réalité de l'homme. Parce que l'homme a sa spiritualité, l'homme a sa physique. La réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que nous avons créé, mais lui-même, le pays a soufflé. Il a soufflé qu'il y a un peu de moulim, on a yende à côté ici dans mon tout, on sali mon tout. Ça veut dire que vivre à bouiller, mais c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'homme, c'est la vie, c'est l'esprit. Ok. Mais le coup, vous dire ces comédiens, tout sur la peine à Moussa Nabino, Pierrot. Est-ce que ceux qui les louent au salat, moi, faut focus na kota Moussa Nabino. Tout ça, c'est la spiritualité. Na monde ya théâtre ndenge kala na coupe salon nde bano sala na ba fama boketa ba sala ba misala bino ya théâtre na lelo parce que c'est la vie spirituelle surtout et se dominer ou bien vie charnelle et ça combattre record. Bon par rapport ya tango ya kala na ya lelo na makambo etali molimo to na vie spiritualité. En tout cas to ba pratique to koloba do ba pratique ba acte oyo lelo ta mususu tozoyoka lelo na tango wana toyokaki yango te toyebaki yango te. Do na tango wana bato bayebaki eza mosala et puis na tango wana bato bayebaki te ke izakana balikasa mona lolemo bato batiaka e na ntango wana toyebaki te ke mbaso mpe babwakelaka bato na ntango wana toyebaki mpenza te babiloko wana mi lokola ezalaki annonce te ezalaki mpe ya koyebana te moye na ntango wana bato basible moto ayeba eza te donc moye kosible moto eza te e lelo soki bato bazo basible na temps génération lelo parce que en réalité à part nono théâtre na mokili mpe lelo toyebaki te na ntango akala bambaso ezalaki toyebaki te bamalade babokela na ntango akala ezalaki te mais lelo toyeba yango nde na lokola bato bakomi koyeba ke babokelaka bato malade babokelaka bato mpese basalaka bato ye basalaka bato boye nde omoni sikoyo ekomi ya koasible bato moto azokomprendre ke do seke moto oyo makambo asalaka boye seke moto oyo asalaka makambo ekeseli na moto asalaka makambo boye. Donc voilà par rapport ya génération par rapport ya vie actuelle ya lelo monde lelo ndenge ezotambola tozomona ke lelo spiritualité eza makasi koleka ndenge ekala ezalaki. Tozomona lelo mona bino bacomédien c'est comme si bokomi mpena envoûtement pene koti makasi tokolamuka omona comédie bo abimisi afingi moninga tokolamuka bo tomoni ibutu abeti bodi toyoka bo tolamuka mama étoile ake kotourne pa na SB kuna boye bisi ba problème tokolamuka boye comédien boye aza mabe. Donc c'est comme si envoûtement ekomi oleka makasi ke bonzambe la vie spirituelle na bonzambe. Bon eloko mosusu papa nki avomera ifo oyeba na kati ya théâtre eza mosala théâtre ya nano bato te eza plateforme moto na moto autaka epa na bango aza na famille na ye aza na famille biologique abotami eza na bafamille mosusu babotami bamesana mama na bango asimba kisi bana tata mwasi moko asimba kisi bana noko moko asimba kisi ana linema yebi déjà bapratique eza mpe tona bafamille mosusu tokola mama na biso abandaki kotalisa bato bata mosusu na tata mwasi abongo banda kotalisa bato bato ezalaki so bato bakuta mosusu abongisi mbongo te eloko ebongi na ndako bayaka kotalisa epa na bango. Donc aza déjà miso na ye monaka l'esprit na ye déjà eza na contact na eloko wana
Siku na tete to chaka tete en général parce que bato nyonso bakute na tete ne makambo ko mosala na tete. Oh, toza mutu na muta uti na ba famille na bango. To tete memi ngambo e comme le quoi tete ko mutu, tete za mutu tete za ngo plateforme. Mais mutu na mutu azo yande na oyo azo pa na bango. Na oyo azo mona et puis à part wana nde toza boye mutu na mutu azana pe na ba environnement na ye oyo afrikantaka. Parce que les capri nenga zaboye afrikantaka mi kota ba pasteur. Donc si on est na tete na koya na moto na spiritualité nanga ya ba pasteur. Et mais yavo afrikantaka mi ba musicien. Donc oyo les kaka na ba musicien nda koya nango bisika oya. Okuna afrikantaka ba jouer oyo koya oyo zala aoya nango. Ça veut dire to ya nango biso sur na tete. Et le coup là c'est que ba moto wana ezokutana ndozo mona ba flamme sali ezopela. Donc ba place ce komi banzambe ba komi 4 5 ndo mona ka moto ayi bana tena nzambe ndo mona les autres bando ya banzambe siko ba komo bundana do yanga fa bundana yo pa bundana ya nani abundana ndo muni ba o baza faible nde baza siko yo ba garant ya ba retomber ya ba réalité biloko. Na Bible na Jean 8 44 to tanga. Oui, to tanga ko. Jean 8 44. Jean 8 44. Donc to na 40 to na 43 za malam. OK. Bible lobby Jean 8 chapitre 8 verset 43 à 44. Ko tanga. Oui. Et pourquoi ne comprenez-vous pas mon langue? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez, pour perdre le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père, il a été maîtrisé dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce que il n'y en a pas de la vérité en lui. Voilà. Et lorsqu'il préfère le mensonge, il parlait de son propre fond. Il parlait de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est ce que l'homme de dire. Ah, tout ce monde, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité lorsqu'il profère les mensonges. Car il est Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na biso en ligne. Soko za na ba maladie oyo etungisaka yo, des fois ba médecin en famille ba koko komelote, peut-être ba GP ba solution na ngote. Ah on a misunga tozo libino solution. Obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi toko tindelo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe toko tindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Louis Nyongo Mwangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution zalaki te ba ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo zaki misunga docteur en ligne réellement zaki numéro na bengengo na zaki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba twa seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko to ko akufi déjà to ko lela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sengeli na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai sœur la maman
nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa nimero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesanga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo kozomona maladi no bazozela yango solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etalisa te na yo contacte misunga docteur aline nde ozwi solution. Père des mensonges. C'est comme si diable a continué lokuta kati na bino bakuna musala na bino ba comédien kati na musala na biso pe ba chroniqueur a côté si mitema mabe kati na biso. Voilà pourquoi esprit empire bandi ko dominer. C'est ça ngo na ba na zongelo ko na uteko ba ke moto na moto azana na lié na origine na ye parce que eloko ezali réalité ya vie ya moto eza origine ya moto mon origine ya moto ndeza réalité ya moto donc ça veut dire place azobimela place abota mindako azobimela ndako alalaka po mona musala tokutana kaka mais na bandako tolalaka toyebani te donc makambo tosalaka na bandako toyebani te c'est pour cela eza kaka na baartiste te même makambo masanjo eza pe même na bafanatique na biso donc ça veut dire eza na kati na biso na bafanatique nga nalobaka eloko moko na regretaka moke eloko moko na regretaka ezalaki ntango toye kobanda bandeko mosusu baye na bachaine ya batelevizio ekomi ono soki filme esili il faut tolobaka toyebisaka bafane boloba bafane soki boza na basuggestion ya koloba na biso bolobaka na biso soki boza na badefo bomoni bosala place tobanda mabe banda wana un éducateur akoyebisa élève te élève bandoyeli baneke aéduke donc directement un éducateur akomi élève akomi un éducateur donc accès topesaki yango wana nga na regreta ta namoni bachere mosusu batelevizio ye bato bakomoleka après film esili ekomi bafane na biso so bwana besoin bopesa biso point de vue na bino par rapport à nde tozwi mabe na biso bolakisaka biso tolobaka. Oh, vous avez oublié que c'est vous êtes les éducateurs de masse. Donc tant que vous pêchez bateau ba corriger bino ça veut dire vous êtes sous éducateur té. Mais est-ce que vous savez pas vous connaissez bien expliquer comment parce que le message européen est très court. Alors bah nous place de comme un mensonge na ça place de comme. Et tango éducateur ba longwe na place na bango. Ba kabeli bateau ba za ko éduquer bango. Ba pesi bango pouvoir wana bango ba banda ko éduquer bango. Donc musala déjà changé. Donc tant que musala est changé noko moko boye ezana bandeko na biso basi ndeti ndeko nanga na tosola na ndeko nanga mobikisi to beti na masoto sera binanga pe place yo koma to mona kali koleza kokita parce que ezana bato muso babenga biso bandeko muso basi benga biso za danze azani metango komi na nora ngo boye bado benga na gisheri boko moko bengo tonto ibosa bana tonto voilà le tonto c'est qui c'est tonto lui c'est tonto tonto. Mais toi, on sur le téléphone, on s'emballe. Mais toi, comme pas moi, et comme tonto. Donc ça veut dire, il y en a qui vont s'emballer, mais on va éviter de tonto. Donc ça veut dire, la réalité, où il y a tout côté, on a biso moko, donc on a fan. Le coup là, est comme qui bon, le fan va supporter au cause biso. Donc attends, ça, on s'en malam, on va te côté on tout ça la qui m'a bé. Donc Valère, on est à pour yo pêcher Valère one. Le coup là, j'ai Valère one. Koko sanekoti. Tu capes pas bafan kate mais bino pe aussi. Kasi on habite pour biso de pesa accès wana. To pesa ki action to bisa ki bango ke en tout cas so bo moni biso na ba défaut pour pia biso. Oh, ba mona défaut ndeni pour scénario za yo muté. Scénario za yo muté. Biso to sala kate. Eza nde scénario mutu eye yo za te. Scénario nde mutu ba che scénario yo sala scénario. Fan pas cause à garde funa yo fan pas comme ça que non a film on a se peine nangoa
mais film est-ce que on benga pe mutu boité a jouer na kati wana bengi pesa libye fan pas couper ça peut reproche wana lobi ba benga oui fan pas couper ça reproche pourquoi pas mais yo film Jackie opesa Jackie ni non na bila sens que peut-être ndenge yo jouer faut film Jackie ba ça déjà leki est-ce que peut-être bateau musu peut-être tout ça la regarder non c'est pas c'est ça yo ça peut na possibilité wana te ya kutana Jackie poto mona lelo bino moko bochaka ba numéro na bino genre ba fan ba faciliter rapé ba komara même na bémission na bisope facilité wana ezali que fan akota contact na yeme ba Jackie ça ba film ba pesa facilité wana te oyo kota contact na ye c'est pourquoi ba fan peut-être ba pesa ba vie na bango c'est ça voilà yango le but biso ne to bandaki yango parce que toi to bandaka nzozi kala to zalaka te to solana ba fan mais ba fan ba oya ba ngomo ba yo luka yo ba ngomo mais tant to bando pesa siko accès que to bandi après film so film siri to komo lo ba to kaso yo bozana nini ngazwa numéro na ngai to saba to mo luka numéro bazwa to bazwi numéro na yo muto sakano daliki muto ko lo bano ya lingi ngana obi ndeti ngabe na tika ko sala ba direct na TikTok na zwi TikTok na ngamo na sa direct mais omona ke mutu muka ya ko cha bando finga yo bando kitsa bando finga siko na tuniye do mutu muka ke ne 30 ya carrière ota musi botamite no continue intérêt to fingi mutu wana ça veut dire et ko sala matin na mokili on a pensé que ça va Jackie donc ça veut dire ko sala matin un acteur biso sala ka scénario film muta komi film so ke na jouer mabe za nde film komi bongo parce que mutu azo diriger ça moni ke na jouer mabe ro bananga rôle yo jouer yango te ba changer mutu mais ça tingi za nde ba koma ki scénario za la bongo de loko basi ba komi ba sali déjà ba ko rectifier te ok nini siko esalaka ke po biso toyoka ke DiCaprio babwakela comme mauvais sort bozaka bino ba pululu babwakela ki bino mauvais sort baza benga bino suna ba pièce à théâtre te et puis bozaka mauvais sort wana en tout cas meka kiavu bon ils ndenge lelo muto sala chaîne na ye muto azana par rapport ya vision na ye chaîne par rapport ya nini mais sauf que na en réalité na otolo belo mona bandela lo ba combien de fois muto mutauti azana ba famille na ya uti na makamona ya yi au zaka musala tete zaka musala en réalité ngana ki le seul acteur oyo mama atabe mission na kina ngale kate ngape na be mission na si so même so ça les mission bi ne to bengani en tout cas franchement le monde nga batuto bona ninga émission te na linga oleka na mission te ngai penza mais oleka et pas ya on a zolo banot mais tout na bango po ba yambanga le zala pena obenga siko po beta maliba kote okomo so soki na boy petit na siko beta maliba ko na sala kaka ok pour na beta liba kote mais en réalité un acteur azali œuvre na ye pas c'est ça parce que biso œuvre te mettre kamaka te pe sa valeur ya acteur yango to komi siko yo fo fanatique nde ya pesa yo koleka musala na yo yango moni ba chaîne yo sejo pesa ma yango moni to se retrouver to komi ko kosa mais tabu so bande tete to kosa na ngana sa musala na ngai na zi caché na nga musala ka ekende oyo ko simba mutu ako ya yo lukanga pambolinga pamunga to kutena mutu sebo na va nga na pale mais DiCaprio c'est de to kutera ba problème belé hein kuta ba problème belé vraiment dans mon atuna c'est ça la spiritualité ya mon atuna kona pardon la spiritualité aujourd'hui ba on a par exemple foutement pour la monde pour changer c'est comme si vous avez une bague na mo pour longoli bague za ba foutement les oreilles zolanda vous avez une bague za te non so ba foutement ka zolanda spiritualité dans spiritualité côté pe na libana na yo ils ont partout donc ma maman ils appellent na frère na mère bokaboni en tout cas na pour la mo longoli pe la bague na mère to tikala ko kabona te mais sauf que ndena lobi ke moni ngapena na zolinga na zonga pena DiCaprio kala Niza ke batu balobaka malobaka te ndenge nini mais ye ndenge nini parce que namona ona zaki bien kuleka nena rabongo nena kambo batu banoka tsonza ki mabeori zaki bien makasi ya kuleka donc mutu eza na musala de to mona ne eza na musala to sali c'est important parce que bien vu que ko installa ka vie na yo na télévision vu que obenda pe banguna batu ba comprendre yo batu ba zo pe porto luka ko détruire yo yango ba détruire yo moto détruire ngaza te mais sauf que nazana makambo yo
ya foyer eza en dehors ni théâtre ni libala ni nini doza makambo ya biso moko donc eza nango makambo nini te nini te donc eza makambo bato baza sekete makasi mama pe kuna loba yo kote loba et puis chose comme moi je croyais que na ko nomona pena na baga alliance non alliance ko ba non alliance bato na vidéo na ko dia na TikTok nanga parce que dernier jour nazo kende na voyager na banda tellement ezaki le 2 juillet bana bazwaka certificat bana fa bako ndozo habilité na bango na lamuki na 9 ngana na voyage na 10 na lamuki na 9 na kuti bana basi basali bango sugité donc na kanda na kinga mona sombi ba gel bani na biso ba defisa kasuki sko na posa ke na bag fanala tabagana longa nte na bano sali donc na video jo na video ngamo na bango na suki na sala ba gel ko ngana sala bana nganyo so bango bon mama na bande wana makambo ngai nde na linga po ngani na beba nga akata bonsu tenga mo nakata bonsu ko ya basi ko kanga bonsu ya parka ba mesh na yo ba maboko ba milai ngamo nakanga bango o kanga pesu kibi na sala ngo pona bana nga tellement ko na kanda na sirika gi pona kuti bana no ba memo na salote muta salopa yo sala bango te do mona ngamo musala fa sala bango ngamo na ina sombi produit ali na bando sala ban ndi na sala bango suki ali na ibo sai gina bag sikoyo ba yebi ka ba bloko na ba sid makasi donc sala bag ko mo ko ba détend sala ngo ba nini ba le ko yo sikoyo singa ki fallait ba sokolango ndi na tikere madame batusu ba yebita no sala ba live na chakuto ba bag ya argent batusu ba bo ya pera bag wana za valete ko chango tininte na viki place na zalaki et puis ndeko na ngalumbu se fora yebi donc bag to somba ke pana ye de tango nous soto yebi nene e ko muketo kenda kuna to chanta donc voilà et donc madame nanga wana za makambo nanga ya to kana ozunga ndena ikala ya foyer za la foyer et ya théâtre za la foyer wana za la privé et puis théâtre za la en tout cas moi ce je n'ai pas aimé makambo na onde za ina réseaux sociaux ze malamu te mukolo no yebisa o vérité na kati tamu susu ko zata mo frère moi munene so wana mbongo beloko kabela mwana mwasi wana kado mukolo yebisa yo dobino osala ka so beza mukolo yebisa te yo na non écoutez ningo je la donc na biso o lo bana o banda ko biki yo na buko kabona te to ko kabona te o lo ibongo mais pour l'état kabona te biso na l'état kabola biso te kuna na biso na ndemi ke l'état biso na ndemi to kabona l'état kabola biso te bakangai ite ono bana bino ya maka mususu patolo bakadi ba monde to boye ezana soki yo balobela ngo za bien mais ezana article moko même bourgmestre abika ko lo bango te pe kangai moko baloba ngo te na ba mariage no so patsa lo bango donc mono ka inikima pa mutu moko lo bango kamusanga biseke mutu pe na sincérité de so ba bande ya libala na lo ka lo bango na tango na ba mariage na landa na ba télévision ba bourgmestre so patsa ko lo ba nini wana ezani tolobango mukolana tolobango ezani te kabande ko mususu ta mususu na balite ba dia position position ba ko asu na mbeba totolo belo muko e bando bangisa biso te bangisa kama makasi na ifsa bangisa fo pona obala pona ba sa civil pona civil obanga mabe da bato so sa civil fo ke ba malasi fo batangisa bino tengana obandela no to tangisa komo to yoka emission to zwaka nini wana to tangisa to de ko da regreta makasi na biso na ne na regreta ifo batangela ngango so atangela ngo ngisanga bien donc bebe zongo ba no sate nanga za pena na zongi no na tel nga na zela ngona DiCaprio vraiment nami pona bino l'artiste comédien DiCaprio toujours solo là vous excusez peut-être pour simbi ba vie ya foyer na ye vous excusez pour il fallait que tout toucher mon muketo bosango poto continuer DiCaprio quand makambo wana eleki DiCaprio okomaki mwana mawa bato nyonso bakoma koyela mpona yo babi DiCaprio mawa obombami okondi vraiment ezalaki na pasi bato mosusu bakoma kointercede mpona yo te buto yo komona kaka ki bato azolela DiCaprio bozwa ye pene bapiese te ozwa pe piese ya théâtre tomoni bamo bouffe sila abengi yo okoki osala epasi la ozalaki le bienvenu kuna. En tout cas, na pesi merci na ba mama nyuso ba yaya ba frère ba sœur ba nyuso balingaka DiCaprio oyo ba bengaka na ba chaîne ba commentaka bobengai en tout cas voilà merci na bino bo continuer au salango parce que eza musala ba bien c'est par l'œuvre de tes mains que l'Éternel bénisse eza musala maboko pour la pia biso voilà il faut tout salango voilà et ngai
la nature nazaka bienvenue na bato nyonso parce que bekama azali tobandi na bekama lelo te bekama tobandi na bekama lelo te tobandi na ekala bandeko nyonso toza na bango belle vie tobandi na lelo te tobandi na ekala parfois bandeko baotala na bainternet nde nalobaka bao bayebi makambo ya internet nde baoloba makambo bayebi te mais biso bato toyebi na bacasete na bacd toyebi baréalité bisika touti c'est pour cela ngo monta tomona makambo mosusu moya koloba eza te mpo moto ana internet il faut aloba makambo internet eza génération na ye akoloba na ye biso bato toyebi te ntango omona moto mosu aloba makambo oseke pe sikoyo eza makambo koloba parce que tolia basani moko tosala oyo tokoki kosala oyo tozala place touta mpo tokoma lelo biso nde toyebi na baréalité na biso donc nazalaki bienvenu mpo wana eza ndako na ngai bato to nakutaki bato na ngai en tout cas et puis merci beaucoup na Vincent Tuluzi donc Vincent Tuluzi merci à toi parce que nazalaki nazwaki appel Vincent Tuluzi moto abenge ngai oh dans Vincent Tuluzi moto abengaki Vincent Tuluzi moto abenge ngai voilà donc c'est ça nakoma mamsila parce que kuna bana des chaînes bana SB puis basali siko les abako donc voilà et puis des capri à tourner dans les abako mais yo iba ki yo mo iba ka Vincent Tuluzi moto abenge yo donc kuna ndeko mona réellement que non mam tabina chambre ma moko que bon à présenter déjà tant bien na téléphone na ce que ça tournage ya mams voilà ok dans les temps tango to kola wa to mona ba wenge ba zaiko ba vivre la musique yo zaki avant no bon na motemo zaki fan ya orchestre ngai satuka ngana zaki fan ya vena biso ya Josa Nyo Kalongo kuna Josa Nyo Kalongo grand danseur nga danseur sakana te atuanga pena na ba fête nyonso ya famille bat bayibi obina makasi oui même temps on a bandi pena théâtre batu bayiba ba film kala majeur banda changa mingi na ba place obina na tuno que ça va mettre pour na monde obina fort oui donc nga pena koto wana et puis surtout dans ce Kisano là super sakana te et puis donc na linga penda na super penda na viranga redia misi bailo kanto parce que aima banzima bofela aima banzima moyo tu le vendre ka so vendre zo ngisa mutu azala mutu donc voilà et puis bonne musique ne surtout c'est pas non mais quand même kuna mko qui pas Vincent au compte pas si là pour de to kala so kuna bina fort kuna so bina qui fort hein pour ça grand danseur pour de to kaka bina ka ande to kaka te ngala tu na question ils a pas rapport à rôle parce que y en a to le bal de bien scénario ils ont des ba so que kuna fo bina scénario ils ont des ba komaka so ba komi scénario singi ko fo bina leti boy nina yo kanzo to passe comme on avant na ka bina to passe na ke pas Jérémie Chabani to tourner to sala catch to sala catch donc na bambani ba mamu na singa be na zuki donc na be 2 jours na ka ba Jérémie aigle do yo pe donc la bini singa na bini aigle mo tala bi abinzi na suka na bi Rasta wa bini ibro binako il fallait qu'il logo na chakona décor mo ba geste wana donc voilà c'est les man. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa déjà bosunga kaboyebi tozana quartier Kauka tokangamina université Kimbangiste c'est Prince Bongolo. Ça fait déjà une année toza sous na Ophelina. Jésus est mon papa na Goma ko la pesa ki initiative to bana na Goma. Ça fait déjà une année tozana Ophelina. Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili et bazobenga biso lisusu babakisa bana tozoyeba te toa juste na ndako ya 5 chambres tozoyeba te bakovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovandela mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243
43 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batunyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Pépa au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso, ata pona kosonga pe koboko la ba orphelin na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao. Merci. Jésus est Voilà, donc il dépend de scénario. Ok. Voilà, tout ça là, ça par rapport au scénario. Ok. Mais en tout cas, tout le bien les Cameroun. Tout là, tout l'amour que tout le monde me met étoile. Dans les réseaux sociaux. Abino bofinga ngaite, bofinga ngamoko bofinga belle vite. C'était pourquoi parce que Akenda qui Vincent Bengaki a comme kuna a joué. Et puis si retour et pas ma fan où il y a famille Bota et ça qui m'a bien dit. Et alors nous finga même les abako musuba fingi tout ça donc il quoi sur ça qui m'a bien dit et puis si maman étoile ba stress et belé a on ba pour le tenga na kini tant que je moi maman ne moi na tout ni po yo pa benga ki opé na Vincent yo pe Vincent ta benga ki. Et pendant que ça va peut-être pour la vie de comédien, Babenga Bino na Vincent. Bon, on a évité qu'on a sauvé tout le Kamakala, on a évité sur Vincent Baté Kamakala, on a évité sur la SB Baté Kakwanga, et puis na Bel Air Baté Kaka Bikedi, Bella, sur Baté Kaka Bikedi, sur Baté Kaka Fumbwa, on a évité. Parce que Batou nous sur la théâtre. Nous sommes au sein théâtre. Ce qu'on a dans acté, des nazabu dans acté. Ce qu'on a évité, il a on y ne golonga. Ce qu'on a joué film, où ils ont théâtre, ils ont métier dans la musala nanga. Na joué na Belle, na Bella, et puis na joué na SB, na joué na les Abakou, et na joué pas les Foku, na joué pas ya Gesho Spawning, na joué pas ya na joué pas nani pas Jérémy Chabane na joué pas nani donc ma chaîne vidéo officielle Mabidi Aminata TV et donc et pas ya Zoom Matumba na éviter tout pas ya Ibutu et loko ngolonga ité parce que ngana acteur film bengi ngai po scénario par rapport ya rôle monique mutu fa jouer DiCaprio et loko ni no changer DiCaprio ko sala mabe wana. Théâtre les plateforme, toujours les plateforme. Oyo, batunyo, si on dit major zozoro bisadidi, à chaque plateforme les amis du théâtre. Ma camarade ya maboke. Donc biso to ba camarade ya maboke. Mais d'autres personnes disent maman il fallait pas ça l'émission, il fallait pas à qui on se justifier bon. Pourquoi pour na usko lobani? Bon pour ngai na lobake. Ngana bi ke maman ito la za artiste comédien congolais talentueux aza reconnu aza mutu bayebi do tangani na boye na scénario nga na okoma to tourner na JE awaza na kati donc déjà scénario zo senga il faut jouer donc azali acteur azali artiste comédien congolais donc ce qui moi na Congo nyo so benga sali film donc aza libre retourner et puis le mot to lo bawa mon pela que eningi kinga pela matoyi obi que Kalatan Bosala, Belvina Sila, elles étaient ensemble. Bon, Fanda, Nabinonion, Sugodo, sur le monde. Et puis, maman étoile paye à l'oba, l'obi en opé les sous. Maman étoile pas à la carte, oui, maman l'obi en lobi qui, oh, abike, tant qu'il pas si là, n'enga moni, c'est comme si entre Bangomi Balé, n'a pas fait ça, un problème, ti. Tout ça, la keba. Oh, yo putain que ndako makati yango DiCaprio za artiste comédien congolais DiCaprio poza la DiCaprio ezalaki ba scénario ya bato ndé comme ça ki DiCaprio donc ana kendela scénario donc so muta komi scénario apesi nga rôle la scénario nga ki usala scénario donc ndé nakendaki boye nakena sali scénario film na ngesile nazongi na ndako nanga donc nana logo shooté donc na vandi bilo na zawe na ko na penser nga basa la troisième film na sali sala ebima ezala bien pour basa sur troisième film ba benga ngai
filmer ezala bien mpo bato mosusu bachaîne batala babenga ngai donc nga naza acteur oyo nayebi ke naza acteur ndenge omonaka est-ce que réellement Maman Étoile avait raison il y a olobaki entre nos deux sœurs bala promité d'après yo ndenge omonaka non bon noyebisa bafanatike nyonso batalaka biso nazongi na wenge eza na bato ebele lelo oyo baleli eza bato ebele balela pourquoi ta bamona wera na jibe bamati pole moko opesi comprendre balela baleli mpo nini nde bakanisaki bato oyo basololaka te bazalaka nini te babomanaka soko baresone batani nyonso babomana batani nyonso babebisana batani nyonso eleka nzoka nde nazongi lisusu eloko nalobaki na debi moto na moto ana ndako ne bisika bimeli bana ba instruction bato mibale oyo bana bauti na ndako moko bana instruction moko bato mibale bato mibale bato baotanga bato mibale bato baotanga baza bauta ndako moko bana instruction moko sila na belfi bana instruction moko bauti ndako moko bokanisa te kino ngai DiCaprio nde na boye na okabola bapasi ya basouffrance oyo bamona na simba ata na ye lelo na otika okabola na olongola basouvenir wana te eza impossible etikala olongwa te ata na memeli bango bamillion eza na eloko te basouvenir ya bisika bauti na ndako elongwa te ata obali mwasi bosali ne 50 basouvenir ya ndako na bino ya mapa oyo bonyokomana bapwana baleki na yo elongwa souvenir wana ezalaka te ebi kobeti bordi mwa monene awa obike jibe na ureta bayokani bato balela eza lokoso olingi olobake bato balela bato nyonso baza nsima ya bato balela papa bato balela biso nyonso tonyonga bato balela nayebisa yo balela bato balela nzoka nde bana balela bato basima sila baolela bato balela sima besi baolela donc napesi exemple moko oyo moto nyonso acomprendre ke ça veut dire baza bacongolais baosala mosala mpona congo to soutenir bango pour ke batikala bacongolais c'est plus important barando mpe mo bato mosusu baolia nsima nango c'est ça ngo nazoloba te bango mpe bia bato mosusu bakenda bapoto mpe na nsima ya na nsima ne baganya mpe tout à fait eza mpe mwa normal parce que ezalaka nango mpe okéran soin asalaka mpe bien donc soki eza nango bien soki eza normal eza lokwa vita na imana yango na biso soki eza nango bata vita koto babeti donc soki tolobelaka na biso yango te soki eza nango normal soki tolobelaka biso te eza nango normal donc teke tolobelaka na biso te voilà mida pa beti babomba olani mida beti alobi ke no tinde esana boye lui bacomédie entre bango na bango botana déjà en tout cas ndeti nga boye natalaka mpe na internet te yana koso te bémission nyonso meme oyo oloba na nga nayebi yango tena natala na yango ngai mpenza surtout nazalaki mingi moto alobelanga mama internet ezalaka madame nanga yo mpe madame mpe azali mpe madame nde moto osalaka te madame nanga azalaka teatre te proche te madame nanga azalaka teatre te madame nanga bandaki kosoutenir te madame nanga bandaki kosoutenir le pauvre Tcheko parce que ye azalaki na terrasse na ye na ngambo place azalaki na terrasse na ye deuxième parcelle Tcheko wanda ovanda wana donc Tcheko nde ezalaki kaka eyobi kaka moto na plan na ye nayeka kotourne mpo mwa image ekotaka otyaka biso mwa moke mpo epermetaka mani mpo madame anda ofutere meme na télévision wana ntango azoleka na tvs azalaki na ye lokwa partenaire moyebi kaka biso nde tolaka mare mwa tablo mo tosalasala ko mare telema wana mwa eloko no esa biso bien yo bamonako mpe na kati eloko mais teke théâtre te parce que même ngai kutu kolanda ye mpona kobalanda esanga bina ngai alingaka te nalingaka baza tete te c'est impossible nalinga nobala donc nalanda ye plus de 7 ans po tobala anda oboya po nalanda ye plus de 7 ans po tobala anda oboya po anda olingani makambo batate fete donc ezalaki activité na ye ezalaki pembeni na comédie nde comédie amoniki eyebika biso tolaka bongo donc so namoniki kote mwa lotio to eza ifo nayaka wana natournaka na mpo mwa moke ekotaka mais azalaki te ke artiste comédie akiaki koluka sala tout ça mais après ayo kozwa mpe envie wana moto mosusu mpa tomboka basala groupe mais loko ezalaki na makambo na ye te ntango azosala gu wana asala groupe mpe asali mpe ali amekaka mpe aye te eza na makambo na ye te pa azongi ne moto abambisi na ye voilà mais ezalaki te ke métier ya moto moko asala yango tosala te s'il faut adresser un message et pas bafani na bino
au bino boso bakeno ba fan na bino ba kabola bino ba fan ba même ba premier ba fan ba reprocher bino te message no pas au lancer ça non message ko non pesa na ba fan te parce que ba fan bango ba consommer ko biso to pesa bango donc message ne nazo pesa kaka na biso ba artiste ba comédie bande ko toujours salamu sala donc ça bino ka ke ya valeur na biso moko ande to bon sang respect na biso moko monde to pesa ngo pour que bato bala na biso Christian Sugar na biso mote obi bato ba comprendre Christian Sugar te to ba kafinga non parce que Christian Sugar tanga zonga ka ba valeur ya ba respect ya neto ki non kala ndesa la so passe na to komelelo oui bato bana mbongo no lobi bato ba bénéficier pe na taw ba ozo mbongo mais mbongo isa na valeur te parce que oza na mbongo ba humilier oza na mbongo bato ba ozo makila bato mo ba ocha likolo na yo oza na mbongo mais oza la critiquer salma oza na mbongo mais mutu moko le ka ofingo mi wana mbongo mais ce que tu dis que tu as une loko te na passe na pia comme on te respecte si le loto na respect si le loto oza mais Christian Sugar pe batu ba je comprends ba lo bien le jamais c'est ça dans le sens quoi oui on a ni no moni elo monsieur pe ça na kanda loko la bato parce que respect ya biso ma sœur mon frère respect un artiste les artistes et moko pe ça ngo le so pesi respect na yo bon pesa yo respect so pesi ngote o pesa respecter ezana bande komisho bande ko ba comédie lo bananga DiCaprio le kana be mission lo ba ya ona le kana be mission wana pona lo ba eza et donc ya ko lemba ya ko baye nozo mona le kine mission po ba zonga na mission eza penza eza ke ya ko benga moko nozo boya me omona siko ke nonde na zakana mira kia vuso na boy tina suka to bebi sa relation lobi nana shoti na sa donc c'est ça mais en réalité na soi na yo moko batebele ba yebi ngakuna linga mefuna kufana nzala na pasi na ngai mais na batela ka ki DiCaprio na batela ka respect wana mais au mona kam tumsu moni solo bité et salama be foka ka yo vanda bo ozana batu donc voilà donc respect na biso moto pesango mama Belleville apesa si la respect na ye si la pesi ya ye mama Belleville apesi ibakata pesi apesi Gabriel omoni so to zongi si obiso to akikala liboso omoni même na ba fan ba tolanda biso ba soutenir biso na respect puis ba batela biso et ba batela ke to umela to za moi tant so ba comme respect oui zongi singa ba moko to yo ka ke o no bino nde ba comédien to ka ko kaleba ba kaleba ngala fan na ya lo ba na to kaleba botana artiste moko o peut-être ma botana artiste na ye to ka susu ke no bino moko ba comédien ba fandi bazolanda bino bomo bwaka ba mbwakela hein e kompeli kambo kota abwaki ngati nde eza boto ka tyango penza to sila abeta ke lo moko alobi ke non nga âge nanga ezali âge ya ba joueur te to ki pe kote kuna susu na kata pièce moko ya Belleville to ki abwaki ki moko bon so ba fandi balobi ya lobaki na ye ba balobi ke za mbwakela alobi ke non âge ya ménopause ezalaka na sengo soki aza mobali mbazo s'occuper na yo e boti polémique babiko bato babiko abwaki mbwakela o ye pe kotosi la bwaki mbwakela yo sikoto koza kwa bato biki bino na bino nde mutu boza mabe bobwakela bambwakela entre vous ozongi ka na réponse na to répondre awa parce que yango na répondre yango na lobi ke lipomo ezali respect ya biso moko to yebi musala to sala parce que fan na yebi musala to sala te to kominde ko apprendre musala to sala ayeba gine lokote fan na yebi ka gata la terre moko na TV oh il faut c'est pour la canne waouh il joue waouh oh je l'aime bien on a ba français kala mais le français va le bela bon te et là comment a jouera bien de ba chanza quand les alaki pena le bela on ndenga na moi respect na luzito lingo o comprendre ya lo ba on a douceur oh je t'aime oh tu joues bien mais le coup ta fin le tu joues bien le on jouera bien vous comprenez la langage chanza comme a autant pena monsieur on jouera bien on a dit qu'après yo sala ba Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales.
composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Mais le boucher, c'est là qui tant au goût d'un enfant, avec tout le respect. Okay. Avec respect, non, on sait dire qu'il y a un moto, à moni moto naïe, mais le lieu a bon moté. Le toupet de Bavaler, on a pas un abisso, on a bien on a pas de thé, on a pas un abisso baptiste. Tout c'est respecté bisso moko, pour que le lobby moussala oyo, pour tous les langues ba millions, tout joie, tout ça nango. Mais par rapport à n'engue moussala et salamaka. Par rapport à n'engue bande commencer à payer moussousou, biso toi non moi si mato na se. Tam sous yo moni pour na se qui, tu vas naturellement ya Jérémie Chaban moi ni moko ayewana azeb se binae. Ngala lingate na musala mutaza atro téléphone. So moni ko atro téléphone, c'est que oyo lukaka. Obando lukana tete sozui, mi voti kana po yo sozui. Mais biso na mtojite. Ya mona era musala mona simba téléphone. Na ye place ba briefé. Tu comprends? Donc ça veut dire biso ndé tomi pe sa valeur ya musala na biso. Donc ngai soki na bombi mama si la te muto bomba ko sala te. Soki na bomba ma belle vite muto bomba sala te. Donc soki na bombi vidéo salité te muto bomba ngot. Soki na bombi ya delo soki na bombi ya biso to bomba ni te salité na biso. Batu ba bomba na biso zati bando bimisang. Ya mona to pesa batu accès to pesa mutu so accès ko ta osakana o ya ko ta sakana wa ko ta sakana o. Ilo na vanda Nathalie ka ebakata. Nathalie carrière sali na musala. Nathalie kino le domena moni mutu muba ju micro na télévision. Abando finga ebakata. Aju micro ndo finga Gabriel. Aju micro abando finga Sila, ju micro finga Melvin. So ngai mona mutu ba. Ndete babisho beno ka pasi po ngabo mwana mobimba ndeto va to siki na SPV Vincent Lobi atalinga bina likapo biki yo penda vi na yo mobimba to sala mona théâtre parce que bando ki mukoli lo siko Nathalie vi ya mutu mobimba leken na musala moko siko panda tout ya vi na nga on se mutu moko asimi micro pona 1 seconde afingi carrière ino so wana akitisi yango aminimize yango asakane nango parce que biso moto pe saxio. Donc voilà ce qui biso toza to comprendre makambo to pesa sou accepter na bato bo finga biso te ba kutike biso te to liambo na valeur ta moke me to liambo na valeur malaka mukolo lobi bien biso batamangwele to balo kwa mikolo na mochi yopo za lingwele ezako vraiment donc ça mukolo pour ça mama aja pour biso ngandi ma aja na mukolo oui. C'est important, il faut qu'on démarre. Oui. Donc, tu as des 5 ans déjà au Kenya. Na ulingango. Ulingango ti ala ba de kaka ba de to so un peu na ko raté be pa na ko tiango.
Yoko ya 49 49 oke senga. Yo mona ka mba ba depa na niacha ngomba mo. Yo bombi na bombi te ba ba demo ka bana glisser na zindi wana. Ah voilà DiCaprio en tout cas. Bat ba retenir nini? C'est la vie spirituelle na monde ya bino ba comédien. Loko photo to retenir les alliés. Moni vie à moto, ils ont un esprit. Ce que mon tabib s'esprit na bébé seniors. Et puis au bébé saka yo mo au bébé ça peut na génération de l'autre bossam. Yo ça la tête maintenant suba no bossa la tête. Maintenant on continue dans le monde de la spiritualité parce que spiritualité c'est la 4e génération, 10e génération pekino. Le temps yo continue dans le monde de la spiritualité, yeba que o se présenter ka yo mo côté, o se présenter na génération. C'est pour cela, quand on gère les autres, avec Sankolo Lobina Yenin, avec Libota Nanga, ils ont passé. Nakacha Manase Mobimba, et la famille Nanga, la famille les plus pauvres, Nakacha Manase. Donc, Jérémie, pardon, j'ai deux autres, un colo, à l'accès génération. Parce qu'à côté de la monde de la spiritualité, on a comme beaucoup de temps. C'est le même, nous sommes chaque colonie dans le monde de la spiritualité. Et bah, que, au là qui ça, miroir. Ya génération no sozana do soki yo bongi ko kansate ke tango yo bongi na simano ba bongi parce que spiritualité est que nenge bongi sho e bongi sho pona libela pona sima on ne sait jamais donc en tout cas tout ça auto bando sala ndeti ngapa na boy mambo kisi ya spiritualité ya monde ya kisi ya monde ya nini ngamo yemo na mona ngoso ki mutake awosi mandeti na teta simbi kisi ka yebi wazati pona to na ba agilité ba setan na ebite c'est que fallait nazala kandoki pour ça na ba succès wana za na ba makambo wana to ça veut dire wana ba pena ke na ba ngai na monde théâtre qui c'est la raté donc ici ezali ka bula moto qui c'est ça te parce que ngamo na mibi na pono non to na kisi ona kota ona ndako ni na nini pour succès na sala mawana donc ceux qui ont ça succès na kisi c'est qu'ils ali ndenge utaki epa na bango ayoka yebi makambo ayoka donc ndenge na bato afrika taka o ba yebisaka yango amemeli biso mosiko telema to memi biso nyonso motona kuta memi noni yaye ndomoni ba flamme nyonso zo salama. Voilà ainsi dit DiCaprio. Ah namkanisi mutu moko tango kenda ke ça pa Hervé Jérémie bosa box bosa ani aina kache pena na vina ngasimize nanga nisusu. Non, biso de jouer quand on avait simisé à part na bande kubana Jérémie. Qui chang Gao maître Gao. Gao pesa. C'est un jour na yaki ya zakite. Jour ezalaki ba bengi senga melikuwa na zakite na programme na alizabaku kwa ngomoni na kenete na ise bonga biti na na programme. Toi que Jérémie a bendi pe Gao ba tu s'appelle makasa bendi susu. Ça bien de pas bende pe bande pe si la benda ki on ndenge pe Jérémie bendio et ça la bien. C'est ça musala bisoni sodo Jérémie sala théâtre de fois benga bande ko ne ba théâtre ba okipe mutute de fois benga mutuni so sala théâtre donc c'est ça musala photo zo musaka yango do sala théâtre scénario zo singa mutana benga mutana sala musala un point so biso mutono sala ngaka ka batu so ba comprendre que les théâtre za musala ba sala filmer singa batu makamone c'est aussi là. Voilà, merci de communiquer sur cette émission na biso DiCaprio message inosa nango surtout oyayo pour communiquer pas ba ndeko za ko landa ba fa na yo oyo surtout balinga so mamono paraître devant caméra là c'était là. En tout cas merci vraiment na ndeko ni so balangaka ko balinga DiCaprio en tout cas le cœur avec vous na linga bino le bino to bolinga en tout cas nazala pinda wana pona bino ndena ifse bino que année 2025 oyo bo mona ngai na se paraître partout dans nazali on a battu nyonso on a zib sanaba ande ko so ko maka scénario o bozotala DiCaprio aza pona mutuneso parce que DiCaprio aza artiste comédien congolais donc voilà et bucha changana zonga et usala penda bien changana zonga habito singa kaka changana zonga et facilité mo bana bazanga pili pate bazanga nini te donc voilà et comme lambela yo moko singa pena ke yo c'est tout là comme lambela moko faut singa poche zala ah ouais zoka mtazolo bango mi rankevo et puis na remarquer ba te bele pena balinga libala na kufa
yo boza na kati oza na kati oza na kati mira oza na kati ndeni tokomona suka boye ozoloba na ngaki okolambela ngamu na olambela ngamu yo mutu olobaki yango ata ngamu na koloba mpe kozala fusite donc eza na obesa voilà en tout cas merci beaucoup merci vraiment tokomi na suka émission na biso en tout cas merci na babi olandi biso na bonne émission bato banobengabenga nga obi bakestion oni botuna nde yo te babengako kaka babengako nalinga babengako numéro na yo yo ozala so yo pesaka numéro babengako kaka yo pesaka nayebi bato bapesaka yo opesaka na babengaka ya yo opesaka. Ok, merci beaucoup. On a présenté ma condoléance. C'est pas à Belleville candidat patronat. La PC ba mboti siko zali la produit ba connaître oito bung sa mama le kinaye. En tout cas, Nzambe a pesa kimia na libota mobimba. Merci. Ozaki na prise de vie zaki bongo. Pierrot Lembinga malgré les loves mayo qui ango ba ki fimbu. Osara na rapport du pétail. Merci beaucoup à Ivipan. D'ici là, portez-vous bien. Mais s'il vous plaît, et là, quand vous avez liaki wana, oh, Ibutu alambaki, Ibutu, félicitations. Oui, bon, là, quand même, mais yo, ça le la bangote. Oh, te, ok, nanou, ponga mona tika, tika, olamba, te, ko sa bongote. Merci. Tokutani mbala simu.